Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV.
ezali mokolo monene na biso bakimbangisa pamba te lelo eza le 12 octobre 2025. Le 12 octobre na 1951 ezalaka pasi po te papa Simon Kimbangu 21 azongaki pamba te mosala na ye na asa ntango esilaki. Me esengo ezalaki pamba te ye moko na bozongi na ye ya misato ndenge papa Diangenda alobaki aye kobotama susu na nkamba Jerusalem asika kaka na 1951 wana. Esengo na biso nde ya mokolo ya lelo eza nde esika wana. Oye! 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 Merci.
nzambe na ngai tala pasi bana na yo oponi kaka bameli biso malgré babonga na biso mais bolingi biso mingi nzambe na ngai toyaki na basala ya pamba batolemi ya bomoi oyo esika kati na mitema na biso pambola biso po tosalela bino ya solo bikatele ezali mingi mais soki likambo wana ya kotia wana motema na yo yo nzambe otie loboko tokoki ya mwana papa pambola biso longola biso mabango ezali kati na mitema na biso po tosala mosala na yo toyali na kimia zongisa biso na kimia semene na biso topesa na maboko na yo po bosana bana na biso tobakende classe sur le chemin de l'école na kati école na cantine biloko bakolia papa avec kota na minoko na bango yesu pambolaki pambola mpe bana na bakende misala pambola po tozokende ba démarche administrative démarche ya santé papa tozokamana de kosalaka te kaka eza bonne santé zala na biso papa kimia tosenga na batoto pembeni na biso kimia na Afrique Europe Amerika Asie Oceanie lekali bosokola na nuna simoko tosabiso na bandako na kimia na kombo ya tata ya mwana mpe tata mwenye mosango amen. Amen. Dokele na malamu